Maman, ils ont son imboka riche le quoi Congo, to vivre vivre. C'est une honte. C'est une honte pour l'élite du pays, c'est une honte pour les politiciens, les dirigeants du pays. C'est vraiment une honte. Nous sommes la honte de l'humanité. Biso Congo. Tous nzambe bulimbisi na mbeba nenge to tamboli na mbeba mingi. Alimbisa biso pape sa biso mayele to konzamboko to tiango ni sika yango fuezala. Le quoi Congo eza mboka nkolo nkolo akosalelaka na batricheur wana likambo ezali bino nga nakomi mpe kuna likambo etikali na ka na bino rave eza mwa molai entre congolais na badirigeant na ye badirigeant bakobanga congolais te yango bakomeme ndenge balingi congolais fo alamuka debout congolais pasi ekosala ngai ya Congo neba iteke tokomaka prima ngondo na degré oyo congolais akoma prima ngondo, c'est-à-dire que kolo kaka alimbisa biso mais biso bana nkolo tosala mosala na lolenge na ye on est fatigué ya kokonzama na médiocrité tokokango toye mpe mpo tokokango soki bata misala ya zabulu baza mpo kosalelaka zabulu mokili eza ya nkolo soki ovanda na quartier mona ni église to na ba tika koyebake makelele ebanda olie tizao matoi nakenda jour mosusu na marché de la liberté na comprendre mpendake bato mingi babandi obela deja awa na ndeni nakoka kovanda te tozo parametre bakabaki ni ofele tozo beta musique koto kuna musique mosusu koto kuna jésus koto kuna mosusu na comme na marché de la liberté na kipena vertige nga bis bato baobela toyoka ba malade moko obima à cause de la pollution nyonso bana Guine bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site yafe moko Afrique Info avec Franck Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai. Bonjour à vous tous et bonjour à tout le monde. Vous êtes branchés dans Afrique Info, tout le monde s'abonne chaque fois à l'émission. Nabino bolingaka mingi le vidéo parle bosengaka demande lo ya vas-y que so ba invité bo kindo sala boto e bali kambo to tungisa biso eza nini nde bosengaka biso sala devoir bosengaki biso to luka honorable na biso vie na biso honorable Jean Goumbal Kalala tozana elelo ato ko sola makambo au monde entier ngani bato mususu ba komi kutu ko sona na ba commentaire ko sona ba longoli ba kota mtetel va misi vie Jean Goumbal kota makambo tel to sola pena Jean Goumbal par rapport ya ville Kishasa ndenge lelo awa moto mso akoti kimbuta kei asala biso bila tant que moto mingi philosophe de bato ba bengi mikolo philosophe ay ma biso na ngambo wana to yeba lelo pona yevi la Kishasa après avoir kimbuta kei lelo oyo moto mso akoti ya monango ndenge tant que molobeli moko ya peuple na kati ya parlement ya biso tozani awa mais ces gens Goumbal Kalala bon après-midi. Merci maman. Boni. Ça va. Bato barolela ba fan na yo bato balingaka musique kitoko barolela monde entier monde ngungu ni ngana kia voto kota nango koloba na bango nini po bakita ba mela tama ya pio po mo ipele ki makasi ba okokate makambo ya honorable na bango mission na bango parole na bango philosophe na bango somo trop menga kinduli c'est vidéo bato ba mission no trop minka na honorable musique na députation et ils ont la contradiction. Musique est libérale. Cop nanga est libéral. Député, naza député pour l'État, pour na yo, pour na biso surtout. Donc bato ba regretter te mikolo kutu na okanisa na banda déjà ça moi banzemu na studio pour na larguer sous moi plan. Banze mongo osala oyembela biso mamoyemba to oyemba to makambo politique okota biso ya to makambo ekoleka na parlement bo kala na yemba politique to yemba na ngoma oyemba oyo zoleka siko moko vanje osiami esika wana poza oyemba za libanda siko moko na kati nazo mona ndenge makambo eleka na kati na oyekola
na oye kolango malé mais to zappé là to comme appelle le baka après que ça cause maîtrise ya makambo voilà Jean Goubal pourquoi on a parlé maintenant on vandaki différence c'est ça qui ndeni ko zali bana kati je reconnais ko vanda wana ko siège na kiti wana que aujourd'hui au côté que honorable national et à parlement na biso tant on vandaki na libana na yo ça qui ndenge no jouer au raisonner qui ndenge ni kina kiti wana vandaki na kati te to mesana o mona ngona musika hein c'est que to commenter là on a kati mais sincèrement différence c'est ça kozana batango pembeni boye koyoka ekaniseli ya bato mingi bokesi nezali nini mais bokesi neza en termes de responsabilité ntango na libanda je me dis bato wana baza ba responsable ya ba vie ya ba citoyen bandeko ba congolais mais soko komi pembeni ozo sentir que au fait bato bazo représenter peuple te ba représenter ba groupe na bango et votaki be o batiaki bango sika wana ba groupe na bango ba komo na bango ndire opposition au majorité opposition ko tout leur moko on dirait balobela peuple mais majorité wana ndé na kotala on dirait ba on a peuple comme vide là na palais ndé ni vient genre expliquer surtout comprendre ndé so ba yo senga bino ba voix et si la près ba komi bata majorité ba mo beta ba cop na bango en tant que majorité il faut tout ça là ndé fort ya ko rappeler bato que tout ça émanation ya peuple za mingi bato a peuple avant to banda okoma bata ba majorité na ba opposition mais vejan so ngolo ba bongo même surtout otala ke yo po senga ki ba voter o senga ka ba voit pas bato bande ba senga ki ne po senga ki ba voter na mbongo te wana le côté mo aka na makambo ko pesa bango yango na bi so comme ta bango de près les discussions sont en faveur ya ba groupuscule na bango preuve ça tala ndenge constitution ba changer ki yango c'est-à-dire ba évoluer na constitution ba changer yango tailler sur mesure alors que il faut basa une constitution impersonnelle c'est-à-dire constitution moko etikala et yebi elonga motote et yebi komba motote constitution za po na mboka pour gérer mboka bien non pas pour épée ça bokondi na moi groupuscule moko boy nazo yekola makambo yango nazo yekola makambo de près ozoka makambo ngo ndo tolobaki ndo sa mais ozosa musique sika banzembo ko sala biso na veja ko zana temps vraiment ko betela biso to yebara veja que era ko siéger zali era ko voter ba loi ko sala boké pour qui contre veja concert ko to score ko kabola mokila ngo ndeni banda tout ça plénière tout ça qui a ce qui nous tout ça plénière mais ça fait une semaine tout ça sous plénière ça base de quoi mais toi c'est la bango ba benga biso plénière OK no banda yo moko faut ba benga tala biso lelo boy tout ça na plénière tout ça entre temps yo kutana na ulia buku na ngai entre temps nako kamola moi lindanda. Mais je ne sais pas comment on a beaucoup, trop que l'indanda, on a trop beaucoup, on a besoin un jour, on a président de la République, on a un jour, on aura beaucoup de sollicité président de la République, on met marre dans la musique, on met la beaucoup de musique. Beaucoup de damage. Il fallait ça Moussuni, il fallait ça Mayele, aller ça paye limu. Moussuni n'allait pas. Mais Mayele, il faut aller à beaucoup. Et lui, on a bêté le sample. On te fallait s'habiter une union sur Yabo Moto. Nous sommes mis ça. Au tout niveau, le président, ce Congo dit chef de l'État, le quoi Jean Goubal, c'est que le Congo est comme les États-Unis. Kalamingi.
toko utiliser toutes les forces ya mboka na banda osolana batanabi moto quoi professeur Théophile Mbemba oui bako lekisela ka elere na politique te biloko moko boyeza na mbrouille ambassadeur professeur Théophile Mbemba faut pas pese mbongo le quoi ministre ba pese budget ya laboratoire c'est un savant c'est la mission musala qui savant on a bi motroka Jean Ouba chef de l'état ba savant surtout ba kozonga na bisika na ba lobi kama to film Mbemba zo lekisa RIE moko to ba on ba ko lekisa et pas qui mis affaire et mis intérieur baza ko futa ma bien te na ki professeur yango na baleki ngambo mususu mais c'est un savant ye musane za mayele la politique bagumo kumba kumisa oyo sala bote ya mota mukanda kumisa mukanda bo pesi empata ebele et distraire atika na science la science le parlement aux allélo dirigé par une femme maman présidente nous te voter et ils a déjà bon papa ils a déjà bon par rimer à qui ne romont réalité balobaki a chancelier rosa ministre a rosa gouverneur et sami pe kande babala ko loba comment na moi si azala to ba élection ezaka na ngote bozala ba réponse ni rimer comment ça va faire réalité pour ya chancelier mais déjà dimanche mercredi sami ndenge loba makina na cité et c'est que le bamara rimer rosa président pe comme il peut bon réalité tenant te voter te na lobela makamuna na prémonition bongo te na te voter te to zela to voter bongo simande to lobi oui que ya roleka parce que ba basé ebelé ba ebelé makasa to voter to boko voter na voix na yo ato binga kala na rozala jour on te pas mota ya FCC mo mato kitarobimara parce que basé ebelé ko le rabino voilà yo mto apprendre ngai yo ebité ba l'équipe on a parlé maman mutuna mutaza muto mutuna mutauta ke pana ye mutuna mutaza na makanisi na ye mutuna mutauta ke pana ye c'est justement pour ça na zoloba tout ça est la peupleté tout ça est la moi ba groupuscule mais c'est ce qui doit changer parce que tu es aussi la ba groupuscule tu es aussi la peuple maman eza son imboka riche le quoi Congo to vivre ndé to vivre c'est une honte. C'est une honte pour l'élite du pays, c'est une honte pour les politiciens, les dirigeants du pays. C'est vraiment une honte. Nous sommes la honte de l'humanité. Biso Congo. Tous ces nzambe bulimbisi na mbeba nege to tamboli na mbeba mingi. Alimbisa biso pape sa biso mayele to konzamboko to tiango ni sika yango fuezala. Et si quand on fuezala papa Jean Ouba lelo ba kolela kongola kolela. N'avait sauté bililo était tambola qui vraiment internet ou tamboli major mon kwaye ko beta bato abinga moto mo kontinanga Isaac Kabila eza sécurité comment na moto ko traiter président azali bazo considérer même na bato majorité comment bato FCC to ni papa Moulera lobi on abi na ebité que FCC zebele président de la République kutaki na kuna na kati bongo mi borolobani baza ebele FCC niza na pouvoir de dire comment na que moto azali moto atame ba ko considérer tant que yo au monde ngo ndenge ni au monde poni natanga nzambe mingi parce que et ça les li nzambe za batote oh tu sais que dit Batrisha qui me abimi que nani Israël connaît Jacob Jacob azaki Jacob tandaki mutamobulu tanzamba bengi ya pesa Israël lipamboli ya o Jacob azwa ezali Esaü maman na Jacob alatisa Jacob poso elamba ya poso po tata ne miso ko mona te ako simba nzoto akoka poil ayoki poil ba pesi li pamboli ya Esaü ba pesa ona Jacob na Bible ba pesi li pamboli ya Esaü na lokuta ya mama ma va pesa papa lobaki na simi nzoto ya Esaü mais voye ko bima ya Jacob ma pambola kaka apamboli kaka na bike ba pambola Jacob na lokuta ya mama eli ko lobanis ko na ndenge yabo
Niko batolobi pe mingi ke Fati wana tricher boso nkolo mutapese au fait beaucoup lelo veja ndimi ke bokonte utaka na kolo lelo na ndimi te na yebaka bongo oyebaki ya navandaka nazokanisa nabi oko contester soki eza eloko ya nkulu yo oza nani moto mpo contester eloko ya nkulu sikoyo olobi major wana abi bokonzi na ye ekouta kuna mokili abi bona eloko loba na nga te nga na omona moto atanga eza kabila mokili epesa réponse kakangi bato abeti bato ayi DPS mokili epesa réponse mokili epesa réponse lelo les gens parlent de tricherie tomoni a vote oyo lelo ya Chantini Ngobila abimi lelo gouverneur de la ville de Kinshasa mais elo resali moi passé comme on a Magloire Kabemba comme on a Francis Bimboala Roger Bimon, excusez-moi, ça c'est la tricherie, comment Chantier Abimaï, Bango Bazouate, 29 voix, Laura Bimina 12 voix à Pamba. 12 voix, bon, il y a IDPS. Il y a IDPS, il y a député provincial. On est ça là qui est Bango, Bazouaka 12, Bosola qui était, Bayokana qui était, pour comment tu solo ton solo, pour bon, c'est gouverneur de la ville. Maman, elle aime bien ko juger makambo wana na tika ona nkolo le quoi Congo eza mboka ba tricher le quoi Congo eza mboka nkolo akosala ka na ba tricher wana likambo eza nde bino ngana komi pe kuna likambo tika na kana bino kana biso tika likambo ni poza c'est-à-dire rafet eza mwa mulai entre congolais na ba dirigeant na ye ba dirigeant ba ko banga congolais te yango ba ko memendinge balingi congolais fala muka debout congolais fala muka bino batala muka leli na kombo na bino parce que babi so lelo Chantier abimi lelo premier citoyen de la vie ngo baki batala muka pena to se ko ngambo voter po abima lelo se ko abimi wana parce que ceux qui ka bango mona bango ko na 29 wana ngai na na provincial tema te to bakata ke molobeli kaka ya biso za pe kaka député to za provincial to za na provincial te pas se ko sanga ya Congo ne va être que tu as pris mangondo na degré. Congolais a comme pris mangondo, c'est-à-dire que kolokaka alimbisa biso. Mais biso bana nkolo to sa musana lolingi na yi. Musala ngo usala yo moko za suko kokelo ko. Tokoka ngo mama. Nanguya nkolo tokoka ngo on est fatigué ya ko konzama na médiocrité. Tokoka ngo. To yempe po tokoka ngo. Soki bata misala zabolo bazapo saila ka zabolo mokileza nkolo mokileza nkolo komona Chantier le gouverneur de la ville salondeni premier citoyen na biso ya Kinshasa tokosalisa konza biso malamu mamangala komi pe député soki mbebe eza na ke yebisaka bandeko na ba député na bito tana moto wana esaleli na ye et aussi ma papa baza majorité baza nde bango bana bokonzi bana pouvoir soki eleki pouvoir mosusu eza télévision soki kuna baoyoka te na bimi na télévision na sakoli oyebi François Mitterrand banda kolonga akosala na bato ya baopposant ya pouvoir na bango oyebi anolongela bango na télévision biso esimba kolonga ya télévision kobelela ya télévision za jeka mongongo na oka moko obeleli pona obele bongo bakoyoka Kimbuta est le parti depuis azwa bokondisi lelo omoni kineza ndenge ni kokende ya Kimbuta po kokende babi Kimbuta kei mais do fait Kimbuta za kaka Chantier bongo kini nga mtu fona monelo yango kini ana pollution ena nini pollution na pollution na miso pollution na matoi pollution na zolo pollution na goût pollution na toucher c'est-à-dire les 5 sens ya moto et ko subir pollution ya kini ya zolo na ndenge ya fulu eza na solo et puis eza elongi mabe et atteindre 2 sens la vue et l'odorat. Pollution sonore eza na église na baba. Ce qu'on va dans le quartier mon église tout na ba tika ko ba ke makele le banoliet so matoi.
nakenda jour mosusu na marché de la liberté na comprendre pendant que bato mingi babandi obela déjà awa na ndeni nakoka kovanda te tozo parametre bakezi ni ofele tozobeta musique koto kuna musique mosusu koto kuna jésus koto mosusu na komi na marché de la liberté noki pena vertige nga bis bato baobela toyokaka bamaladi moko ebima à cause ya bapollution nyonso wana nalobi pollution ya goût pollution ya goût nakomi oyoka bakomi olamba bord mo evida na bachaussette na bamikadi ebimaka evida balamba banda kala oyebi onkale oka bale batie bachaussette na moto batie bamikadi euta mingi siko yo dame eloko bongo goût na yo eza na pollution oza pollué na goût bongo na touché tozali le tofrotanaka na bataxi biso wana pollution tuna ngaki sasa ya ndeni mais pollution na pollution pourquoi t'en avais une yo pona ya awa na mona coin ba caméra ba ta ovd ba sa musala yo ko ba déjà que 100 jours à présent et bandi na yo po abiso totanga na masamba nzela les aki bien makati wana malula tiniweni yo kota botobi mamali lo kwende tu as venu na opa en général ole ko za ka bien comment na ba sala ba sala ngo pozo ngandenge zala mama baninga bagoma na ba TGV tout quand on va distraction de l'homme qui beaucoup. C'est 100 jours. Maman, on a atteint le collège Albert Premier. Tu as la vision à Moukili à peu près en deux mousses. Oh, il y a misala mikemike. Tous les cadeaux comment battre TGV. Quand tu as 100 jours, tu as un projet na biso ya moto. Tu as un projet à minini. Tu as un projet à balabala kakati. C'est bien. C'est bien, c'est déjà un pas. Mais Congolais faut rêver TGV. Toujours rêver tout ça la TGV na biso awa. Tout ça avion na biso awa. Tout ça la nion tout. Tout ça peine mi tout. Tout ça ngene ba mikonzi ya projet. Mikonzi c'est comme ba côté comme sur comme tout ça la nanu. Tanga ba projet ba balabala na mona ngo grave. Ba to ba hotel la yo eve Jean Kumba ko ba ko comment tu as mis ouais. Ba hotel la yo ba bi o lo ba kalibala to mona pena 4 kona o Jean Kumba. Mais côté la ngai soko yogi na ka ekomeli na ngai nzembo o comprendre que muto a travailler soko yogi ka ekomeli na ngai nzembo o comprendre que muto a travailler bombe anatomique petite angoisse mystique mongongo mélodique ya yenyo son angélique bombe anatomique j'ai bien dit anatomique pona boyi polémique ngai na yembi Dominique oyo nzoto lokola mon nzoto petite atunda boboto rescapé à monde ndoto 1m73 ayibi kutia à l'aise natiela et moi ba dièse tuyekoli na domblaise batoba panza lokotro noyo ya balikro bakale le 4 nabukango na micro. Eh bien, il y a 2 fois au tali, au pays na boluli, ou à nos bandits pekato, quand la moitié à battre boniko. Oui, bon, amour, le net scandé, puis en 2006, Vital Caméra, le Belaka, qu'ils amènent à Kibina, ne sont pas à l'église, à toi, dans le parlement, Mamouya, Bouno, Bossa, la Ralibando, à 4 comme Camille, Balé, au risque, puis Balobano, Banzembo, Zaoué, Balibanda, elle est les cambas politiques, comme Maramambok. On a fait ce exemple à Banzembo, pour Yoga, que Bandekonanga, il y a Banzembo. Nangana bango to travailler ndenge mongo te ndenge pe ndenge na koti na ba parlement na tie comme apeno sentir que et travailler lo ya tato yo ezamo abokisina ba bande kona abokisina o veja kuba koto koti na le kambo lelo mokili ya koningana veja kubali ba bengani na parlement ba bimisi ba koti ya moto mosusu ba msusu bazumwa o ba koti si wera ba bimisa jango bale ba panzani ba baza to vani no muta bengana ya Noël. Kana wera anga to sola na biso na kinduli c'est la biso bato na bino ya ba réseaux sociaux na monine de tête ezika ponga na okama yoza awana na mwamba wera kuna na kikwiti ko bakutani wapi bato ba réseaux sociaux ba tête ezika bon moto ako tsanga mbamba na makambo ya ki député nanga eza ki fikiri na Kangudia. Fikiri abilo kwa na likonda na kende kolekisa kuna. Balekisa ngai mais likonda ne na moni take pesa ngona na Sénat. Pona moni elongine na Sénat. Akomi sénateur. Akomi sénateur. C'est donc aza sénateur ya likonda.
Oh. Il paraît à sa banque, à sa banque, Kala, Bangana, Likonda, na okenda kolekisa kuna na boto la jangu bali sika. Na kanzi nkola bango ba na problème na moto. Adana na problème na Likonda ya azwa na fraude top. Boyanga ne a banquier na kanzi azwa Likonda ne normal. Mais ya ko Likonda ya ko tia na moto ya jangu mama e. Jangu balo est-ce que boyebile musu prophète Eli na bino ya Congo ye. Okeno lukali kamuna jangu balo ebi bien. Musu kangudia. Kangudia oh na kolongola jangu ba akekuna na cité Mamobutu. Ba peta cité Mamobutu ba benga ve jangu ba bato moko ba ko salaka ba PVA wana cité Mamobutu. Kombo na munoko kaya yo bata kangudia. Ko ba lubiba bimission na parlement. Par exemple na moto. Mais c'est comme mokili ebike ba PV no kena olamba nguna na cité Mamobutu. On m'a dit matanga ve simaro na kutena bato ministère à budget. Ovie moto wana atungiso mingi te biso na budget ba ofuta biso te bambungu akangi po corrompre balongola. Alors la histoire tala po atundisi bandeko na ministère à budget. Toto ba vient avec les gens ba un problème na ministre par rapport que balongola yo ba kota. Dans le problème na yité, yenda na problème na source ne alikonda. Ngate nga kipo na lobela congolais. Na lobela mboka. Ya zoluka ya kutoka bambungu ninga mesana. Siko boko suka ndeni boko samba boko kena ndenge. Ah kotsa ki kwa nini babenga requête. Na cour constitutionnelle mais bango bakokisa seite. Sei na bango ekokate ozo kodisa requête oke lamba ba PV. Yo ko lamba ba PV yo oleki seni oya na PV ko leka seni. Mais posant mon tabi il y a FCT c'est ni pesa pour construire pesa pe ya bango kuno moto ke ko ya peka échec makambo ape ya cour constituer ya seni za FCC silit siko seni chef de l'état na bimba na be sili parce que mais ya binono ba katite parce que faut bokata ma me bo sia ma binono to esika mo parce que o abi gouverneur yewana yo ka gloire ni ngamba oh té en fait makambo nga ba okata na tribunal à likolo. Basa katango déjà. Oui batebele basa marambo à tribunal le colo baso elo hotel bemba pe ezaka tribunal le colo kabila mutasiama ka colo mais kabila mutasiama que moté ayo pour risquer over nanda ko moto ko tali colo ngo ko 10 ans. Est-ce que boyi ba Christo na bino ya Congo pena ba Christo nzamba yebi boyi bango. Banana. Neti bangai. Kitoko joli. Kitoko, Jean Goubal. Parlons maintenant des dollars. Dollars est comme au Kenya. Ton ami Colorotan est comme à 17 000. 17 000, Foufou et Mati. Crédit paie Mati, les sous, ouais. Donc au Kenya, ouais, puis na coco, li papé et sous. Oh, ils avaient qui n'ont pas 200 francs, 100 francs. Li paie comme à 100 francs. Li a terre, li paie comme 200 francs. Li a mis balé, tu mis ça de poteau. Moto na bana 5 nanda kwa kusuka wapi bi moto bolobela peuple kuna ata parler mati le que to royebate ce qui parler na pe ko zala rapport boza tantôt plutôt to royebate so bosa mosala to bosa elande bato bazana kata FCC ne mosala tingana yo c'est la peuple mosala de c'est la groupuscule moya bato boité quand tu as pris à biloko za le koso ya congolais a commis le koso moyenté c'est-à-dire bato ba baté que vie est à quoi piné et ten union sur piné fait tout en zéla na partie où on est tout arrangé et ten union sur fait tout en zéla yo quand c'est comme on m'a pris à ma part au ko gagner belé mais yo le coup m'a pris à ma part mon tata pétrole pas on m'a pris na po ya osombali panayo ateka pétrole ne na prio ekokokana ya okuta na lipanayo lokoso bato ayebite ke soki to bandi o matsa awa lelo tu ekozimba na komata eza lokoso yango na phrase nanga campagne ezali investir dans l'humain investir dans l'humain eleko bakomema moto na humanité faire que l'homme devienne humain. Que l'homme congolais devienne un être humain. Parce que l'homme congolais est un peu plus animal qu'humain. C'est-à-dire un humain a na chair, âme, na esprit.
Mais l'homme congolais, on dirait esprit exaté. Esprit qui est on dirait que nous contrôler tout. Et puis, le samba congolais a mis Mika pour nous autres. Le Congolais ne prie pas pour l'immatériel. Ndenge Salomon a senga iboanya. Salomon a senga kolo boanya. Nzambenda apesa Salomon matabisi yankita. Ya likonda. Likonda za lokwa matabisi. Nayemba una tina te na ebite so bokipa banze mlanga penza. Naloba bato bakipa wolo tina kaka na biebi kongengaka matabisi kasi maitomele pe mato benda ofele tina te molimo ah tina te pe mato go bendo fele so kanga zolo oyo ganengo salo tokipa pe mata tokipa wolo na mona mère mo wazo lilala na kingasa nguna leto sa répétition na vieilleja mo pero personnam via kenda tuka tu na répétition kaka mère mo gato yego mama ngala kufianga nzambe na suka to kata répétition bimi ngapena mna poussa na pemena tuni mama ni chenette papa chenette ndena zonga ngabi ah ukatsi batu rep pozo la chenette c'est lourd na evi chenette baksani na bomo ya moto e baksani bana to vande angana yo to beta masolo to pema ese si to cheka ke to pema to saka to kipango te chenette nde to kipi yo ya moi Vejo tout le bagage la parlement ça un problème té ti maintenant nous a besoin kaka honorable non ba bimi soto ba kota kangu en fait ngaki honorable nanga ça na parlement qui honorable nanga ça na vie nanga te cause en assemblée nationale na comportement nanga ça ti dans assemblée nationale wa na ça quoi cause un problème té o bimi soto ba kota besoin na ngote. Parlons maintenant de la musique ailleurs dans Zagnan de Konomo encore je pense boto so ané pe kalata wa bailo canto. Garçon. Garçon, on est garçon, on est Amarambo, il y a le baki lobby, il y a deux autres baza leader, baza musicien, baza chanteur, baza musicien, baza koba l'équipe leader na koyemba. Déjà comme là on peut que monsieur Jean Gouba dans l'orchestre na yo na musicien moro boyo to moto moro aleko na koyemba mais yo za leader na. Ouais, écoute ça man. Écoute ça man. Biso pende to collaborer. Le talent est arami mina jeune. Bisoto comme arandé na expérience. Le talent est arami mina ba jeune. Bisonde oye ba o sentir que peut-être ne lokangu. Allez. O aider à l'équipe. C'est pour le barman on va tester on dirait boza yonaye hein on va botter mais on va tester. Il y a Simba Libé, les salabozons, les salaboués. Montre que la musique est le comme il faut, maman, salaboué, ça abonné, parce que quand on est belé, que la musique, il y a yobo, moi. En fait, texte, ils ont le quoi miroir, il y a mon konango. Ce que tu as le texte, il y a moto, au niveau ni mécanicien, ça. L'élo, classe est koufa. Congolais a vivre na ko débrouiller il y a un baki congolais a vivre quoi animal moto penza eza o ba sebisa ye mayele so ba sebisi o mayele okozana tendance il y a moralité vertu les valeurs so ba sebisa o mayele te le fou malade, aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tous c'est de mentir. Hein? Oui, pas ni nabo, aucun vice n'est beau. Le fou malade, aucun vice n'est beau, aucun vice n'est beau. Je t'attends bien à la moto, à bien gagner pour la vertu. Pour les valeurs, voilà. Mais ça, mais ça me semble batanga bien bateste na bango ils a cop na il faut embarra bêtise na poto qui ne me marga à niveau mais qui pète on na mpepene ba na rescama les autres. Mais tu la wa la bêtise.
bamusu bazwa vie na bango na bamizini babongo mama mpe sasima pasa na bosimba mpe ke par rapport à musique ya bombe anatomique esi elekelanga olingo ya elu définition ya kozwa vie nga nazwi vie ntango okolo atie nga na libuma mama ntango mama atie nga na mokili nazwi vie kozwa vie ya kozwa mbongo wana nabenga yango kozwa mbongo kozwa vie te ezalaka nini kasi yango wana naka contre bato baba nake koluka vie ozalaka contre bato banake luka vie loba nake koluka mosala nake koluka mbongo vie oza nango alors bato bazwa vie ndenge olobi wana na biloko impolitaire au fait bozoyeba te que musique ya Congo etambola te eyeke liboso te parce qu'ils ont véhiculé sous ma valeur T. En termes de musique, des valeurs musicales, en termes d'harmonie, en termes de mélodie et de rythme, ils ont la richesse et belleté. En termes, il y a texte, des valeurs textuelles. La forme et le fond du texte. Ils ont la valeur et belleté. C'est que tout le bas, musique nabiso, ezo kendeli bosote. Mais quelles sont les valeurs contenues dans notre musique en termes de valeurs musicales, en termes de valeurs textuelles, en termes de nandenge à fond, nandenge à forme. Ils ont belleté pour classe et koufa, mine de rien. Ils ont un pharaon moko au bas. La force d'un peuple réside dans son instruction. Mobutu Abouma classe. Je me rappelle, na collège. Na 1969, bato balumba na collège ba père na ba bimboko ezokena na okufa 69. Alors que til à 74 tozaki toujours na top. Mais déjà na 69, ba visionnaire ba flaira qui fight yamboka na 69 déjà. Donc faut le backup. Poni baba musique na biso ezaki makasi na ba grand calais, ba taboulé, ba franco. C'est pour cela hier regarde le bac on a bi pour ba mesurer le fo banda. Les colons na ba grand calais. Parce que ba calais bazwa ki instruction il y a tant ba belge. Classe ezai makasi. Les classe comme alongi na yetina na gardienne. Alongi na Mon pena oza na kata ya chika ebi mémoire que mémoire yemo kasala ebo tanga ngote ale kala mingi te alongi na ye yanga la so comme mona bato ba sa demande d'emploi na ba français texto français wandeni moi je n'en pas je n'en pas et je non pardon je non pas à telle enseigne que l'air moko soko boko yemba debout congolais ka fièrement saluer l'emblème d'or de notre ndengeni. Saluer la deuxième personne du pluriel. De notre première personne de deux. Saluer l'emblème de notre. De votre. Le saluer la deuxième personne du pluriel. Votre Rosabongo, c'est l'auteur qui dit. Le chanteur qui dit aux Congolais fièrement saluer l'emblème de votre type au monde saluer l'emblème de notre oh pourquoi pas de chique koufa et un non-sens que l'emblème de notre saluer c'est un non-sens et la classe et koufa. Classe et koufa, misala, n'en parlons pas. Indumba moyibi nanya banganzapa. Mabe maluti lokoso corruption. Wana ebimite oyoki ndambo. Les gens vont voir tout le monde qui pense à soka lelo baoba kwei lelo baoba le poète Tumba Simaro a tiki biso depuis le 30 mars 2019 ou il y a le 19 mars 1938 oh le tiki biso
Ya botama. Le 19 mars 1938. Akufi le 30 mars 2019. Voilà. Non, bah 19, on a 31 ans quand on a solo. Voilà, 81 ans d'âge. Ok. Ah. Sangwane Kiloko. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.